et pas dina no za na sauce mangananaise et pas si la lelo zolia sauce bolognaise. En tout cas, nga na encourager Dacosta à continuer à jouer na SB. Et ça ndaku na yo, ya si la c'est ta sœur, continuer à jouer na SB. Mais faut ya ko éclaircir biso. Bundela nini. Nga sepe na benga ka. So na zwi dossier, na ko benga yo yaka ko yebisa biso bundela nini. Ba ko tika biso na yo ibongo te. Parce que eloko o biso tozana ngona mutu. D'accord, ça ça na ba fille, il y a SB. Yango ne ba faire croire biso na minute. Il faut ya ko se défendre. Normalement, ce qui Michou a manqué d'Acosta respect, et ça par rapport à ba dire oyo si la yebi ça sur d'Acosta. Bah luka pe ba match na live à loba. Mais nga na oya pourquoi par rapport à respect au topé ça baby. Ozomona. Et si quand on va respecter yote. Pourquoi okindi? Na ko analyser maloba oyo ya baleza bambwa leza bakuluna o baye koloba baye kotalisa biso ke bafi na bango baza faible o famille so beza réanimer bongo aluka la kisasi na nzela sila boy mwa kata singa bosa na kolo na ye serko. Président Ansoulozolo Herba Yamba qui est dans l'émission où l'herbe c'est qui interview. Alobi pourquoi ba comédien bo négliger et bébé ya c'est un ami sur vie personnelle. Bo négliger yango pourquoi? Mais bana mikie o bazoya akufela kika tata to moni bino ba ma mikolo. Ya gabi abimanga na moi te ma bimaki na moi. Ache peniki alati roba maboko milai aidé par rapport ya flamme kapa. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino et puis Sarabino ba émission bio. Chaîne Abino ezara kakawana toujours ya ko pesa bino maye o ebongi bino boyeba. Donc merci beaucoup na bino nyonso o bo tala bo commenter tozo mona. Mais bo partager te. Bo partager te pourquoi na vana na bino mabe. Na sepelisa bino te. Outi pena kayo za tellement stressé. Okuti na beteli ruya yeah. Okuti kote na ebisi au nom de l'amour. Baswane nini likambo abutu. Na sepesa bino te. Te boye bisanga pardon. Na be mission de na sala kabwe na sepesa bino te. Ou bien bolini. Na so bino bombo. Biscuit hein. Boni biscuit. Te bo partager vraiment. Boya otali oyoki elengia c'est ce pays qui parle. Allez, aujourd'hui, au Tindeli Muninga et Rosala vraiment bien. Donc, to benga bino nombre de partages na Haute Bascule. Na lingi mundele a komelanga. Mundele a komelanga yi. Ba téléspectateur na nga ba otala nga ba o partager. Pardon s'il vous plaît. Na sengi bino mbongo te. Est-ce que nena fanda na bino na Haute Bascule si na benga bino ba notungisa bino bo pesa nga mbongo? Maman Gina Mabiala. Na vana na mabe. Bon partager. La maman chérie à moi si na vana na mabe.
navanda na yo mabe. Ornella Mawanga navanda na yo mabe. Yango wana bo partager vraiment ba émission, bo imaka, bo commentaka déjà parce que place wana na cause à ingratitude bo commentaka. Mais na sengi sous nombre de commentaires et mat. Ba j'aime kutu ça va. Mais to makisa lisusu et ko sala vraiment bien makasi. Avant to banda na ko pesa bote belé na manager de l'X papa Tigre, papa na Abigail bambote na yo, mbote belé à Poutine de l'écriture au capi de l'écriture. Madame Belleville, biso zara ba soda na. On défend que vous. To défendre mutu musute. Wana bako tsana ndako ya Madame Belleville ekomela Madame Belleville tia na mutu na yo. Ngai CPI na defendaka yo. Na yo ça la promotion ya film no makasi. Et puis so mutu a manqué au respect na yo défendre yo makasi. To tika la jamais te konunga kobunga nzela. Wana eza mama bazuzi ya balabala. Bino bato bolinga bo baby sa relation na biso na Belleville bo silama. Arrêtez s'il vous plaît. D'accord? Te défendre à Belleville. So pe ba checker biso na makila boye. Examen na ba benga on examen makila bo ba mona ke kandi mobo couler na ba veine. Nous, famille Bot, on t'aime beaucoup. On a ba vrai. Tout le monde n'a pas non, a vrai. Ah, c'est un peu ça. Oui, tu quand tu en as privé. Merci beaucoup. Merci na base nyonso. Merci na maman nyonso. Merci beaucoup l'assistant ici à Bianca Zanga. Un grand merci à notre réalisateur dans l'ombre, Exo Mikebi. Émission, vous avez droit de savoir. Vous avez droit à koyeba. Lelo vraiment to solo là. To solo là sur affaire oh ezali to comprendre te. Omoni mwana muke abeta kambunda mikolo babina to boite. Adage moko eloba bo. To boite. Mais faut ya bambunda na ozobeta rythme nini o erobinisa ba yaya batata. Na lobi bongo pourquoi lelo to rolobela 2 points. Premier point na biso ezali sur vidéo o ezo circuler o tomoni tonton Dakoba oswana na Michou. Deuxième vidéo o tomoni ezo circuler émission ya président Hans Luzolo que je sali. O ye circuler Oyo apesaki exemple moko typique o lelo akomi kozwela ngo ba insulte. Et ça pourquoi? Tolo belango. Avant to banda film na biso mon vouloir m'a conquifié. Oyo déjà lobby total qui 4e épisode. Lelo tozota la 5e épisode et kende kitoko makasi ba famille bota na bengi bino kaka boya otala. Boya otala elengi ya film côté ekomeleli. Goût ya film côté ekomeleli. Volonté na ye moko et rendre ye victime. Donc bébé c'est à monaki aigle et si au monaki. Lelo oyo volonté ya Dacosta kotournaka partout. Yasila c'est ma sœur. Tozwa ki 2 minutes ite poto bongisa. Lelo e rendre ye victime. Et si dit Bellard. Gana zui kaka titre wana et si dit Bellard. De la ye la. Badeko. Ya mabe to e malamu. Yango na lobaka à chaque fois ba famille libota ba fille ma Belleville elle est inaperçue. Belleville aza voyante en écriture amonaka déjà amona surtout o ba comédien nyonso wana na ba o ba tonga ke na ba o ba bata manasima bayaka na me ba o la kisonje ba tonga Belleville amona ne bango so en tant que voyante ça c'est kaka yango yo kaka
Oh, musicien balelaka na loyembo. Bellevue a répondre bino na écriture. Otongi me, oye, toko akomi, abenyo na film oyo joué. Songa mbeli babeta aliko fite et tchubao. Ba famille bota, en tout cas, bon consommer film na biso, mon vouloir m'a quantifié. Eh, Patrick, ça va, hein? En tout cas, merci beaucoup pour notre chic. Pour notre cours supplémentaire. Mon vouloir m'a quantifié. Donc, c'est un peu ça. Dans un son donc Google, je suis fière de vous, Papa Tigré. Bon. To solo la émission bandi omoni émission la bandi on mona moi ba comédien bike et ça par rapport ya nini naza vraiment na sengote kotala Michou quoi ko manquer d'Acosta respect en tout cas eke bien te pourquoi na lobi bongo eke bien te Michou eza éducation au dina na la douce a sorte parce que na kokene na éducation si la te parce que oyoyo oza lelo c'est que tu es aujourd'hui tu es l'auteur de terre c'est grâce à Yassila parce que dina na era éducation na maternité à DDTV eza ki te ko oya ko manquer mikolo oyo ba respect ou bien ya kotinda ba manke mikolo ba respect. Ngana na ko analyser maloba oyo ya baleza ba mbwa leza ba kuluna o ba ye koloba. Ba ye kotalisa biso ke ba fina bango baza faible o famille nini. Famille nyonso ebombaka secret familial ezalaka. Comment est-ce bien ezalaka na secret familialité? Si la vana ya bino mabe parce que les kamwana pe ndenge baswana ebongo koka koleka nango en coulisse ezalaki pe na balabala te o bolo ba inconnu nda a filmer bango donc muto oyo a filmer bango bien kazanga za muto azali na kata boîte siko muto azali na kata boîte yon baloba on ne change pas l'équipe qui gagne ok équipe na yo ate ezopola okolongola jamais maillot équipe na ona longola polo a famille libota pona ke kotia polo a SBT parce que moto a filmé vidéo on a alakisi pena ke a filmé abimisi yango sur la toile elingi kolakisa pena ko alongoli polo a sila aye nango sur la toile asambwisa sila kotonga carrière eza pasi Kotoko vandi sa vie artistique eza pasi. Bellevue tongi carrière ne na souffrance. Asuki si wana te azaki sous na musala ya ko réanimer sila. Est-ce que musala nyonso Bellevue sala ki ezaki po abota bana sila pesa e ba koko lokola ba Michou ba koma ko mankaka batu. Ba ene na bango Comment nyonso ba osala ozonga kaka na mutu a Poutine a regretté parce que Bellevue soka zo mona boy akomo mona ke carrière asila ye moko azwaki ta ko réanimer ye moko na salle d'urgence azaki ata na aide infirmière babadi infirmière te aiki na docteur mususu te aiki ka ye moko na salle wana abadi ko réanimer sila a réanimer a prier les sila musala nyonso na Bellevue asaki yango pour rien po bino ba bombo lelo ba ko bebisa image asila so Bellevue réanimer bongo aluka la sila nzela sila boy moi kata singa bosa na kolo na ye ser corps yango wana pe place na madame Bellevue yo ko regretter te ezaka babilo mombo mona ka lokwa ba balle perdu obeti balle ke na mulikolo mais koya kotala soki na olobela ba valeur ya ba artiste d'Acosta valeur d'Acosta aza mutu moko te oyo lelo oyo boy et comme mwana moko boye na théâtre pourquoi pas tozo respecter ba aîné
na omona soki Michou a manqué d'Acosta respect eza par rapport ya ba dire oyo si la yebisa sur d'Acosta. Si la zo sa système ya tindika chakal na ndenga mabete anga sa analyse. Azo sa la système ya tindika chakal ayako kisa bana na yeke d'Acosta zaka vrai te selon ba dire ba les abakou. Azana ye famille libota. Oh ya sala kana sala ngo par rapport à avantage na ye. Je sais pas avantage au baoloba. Avantage ya ba momi, avantage ya caché ya film ou bien nini. Ba misusu ba ke plus loin. Omona kite na Costa a uti ko trahir mwasi oyo abengisaki ye na Londres. Kanda wana yango ba beba ni na Michou. Est-ce que eza likambo azuwa? Ozomona te ke lelo oyo boye ba carrière ya batu ba réputation ya batu ezokoma bafoué ba réputation ya batu ezokende kitoko te surtout ba artiste. D'Acosta oza éducateur ya masse avec beaucoup de français tu as dans la bouche. Je ne savais pas que olinga kyo kita baba nini plus bas. Kokita plus bas boy. Non, non, non. Non, 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 non. Parce que, nayebi ke ova narana mikolo. Film na biso oye ute koleka homicide. Ezaki ke, o reva déjà ko tourner lisusu scène moko na Papa Elombe ozala fils ya Papa Elombe. Donc, tant ba rêve na oye ezaki il faut jouer na Papa Elombe. Donc, oza mwana muke mais o raisonner na ndenga mikolo o raisonner world. Mais comment koki ko kita boye? Et ça pourquoi? Ce qui peut moi manquer au respect. Ndenga manquer wana. Ngana zo chango soki parce que la vidéo. Ndenga manquer au respect wana. Et ça par rapport ya nini? Est-ce que et ça par rapport ya ndenga mona yoke? Baleza bakouk ba finga kayo ozalaka faible osala eloko te eza pe ndenge moko soki ye pa fingi yo kosala eloko te parce que ou on dimi osala base soki osali base comment yo kobanda susu babanda o susu kozongisa na ba miniature ba insulter yo na bato balobelaka sila. Bon, n'habite tant ba lo baisa par rapport à intérêt naie, par rapport à ba makamne, je sais pas frais de régie aux oya comme est-ce que aux oya triple frais de régie. Na chaka be vite président Omar appelle ça ko frais de régie oyo, ils a manqué, ils a un tiers. Mimika Kabeya appelle ça ko un tiers. Dozo appelle ça ko un tiers pour son atie belvi oppose à muta belvi. Parce que kozala au moins la vie à lelo ouais. Oko kende boy oui SB azana ye na moi ba sponsor par rapport ya Dozo. Mais mango o ba opese na SB o sali ngolo monte même ki o Dozo apese o sali pe quelque chose ya munene. Ozo mona. Mais na mayele ya bo mutu na kotango la place au ba o respecter nga et si qu'on a yebi que par exemple na kendaka mobali moko boye a finga kanga akitisaka nga na miswa batu likolo nango soki to silisi api anga mbongo ebele sikoyo na mobali moko a respectaka nga na miswa batu au changa na place na nga amona nga pe na première dame ya mutema na ye. Après ça, nenga ka soto kuta après ça nga ka par exemple 5000 francs. Na mayela bo mutu, est-ce que ko landa ba million o ba o pesa yo? Pondi mo baby sa réputation na yo. Parce que lingala déjà ba les abakouk ba ya otan sabiso ke d'Acosta ko jouer na SB mais toko bana kaka ko finga yo. Donc ba obanga na sila te. Ba banga sila te pourquoi po bango bakanga sila nanzutan soka meki ba ochele ba voice
ozomona po parce que nga nakoki koya te na ye okutu dakosta melaki mwasi moko boya poto mbongo asalisi sasi ba dépense na oya nango te mais les abakouk bakoya nango pipi bakoyesa recherche baoluka mwasi wana ndaolela na TikTok wana bakoluka mpe bamatie na live aloba mais nga na oya nango te pourquoi par rapport à respect oyo topesaka babi ozomona esika oyo baorespecte yo te pourquoi okindi lelo oyo tomoni mwana mokie aofinga yo mwana mokie totie par rapport à mosala na bi par rapport à age te mpo mwana mokie akenda partout te naoloba par rapport à mosala nde dakosta banda mosala liboso na ye mwana mokie oyo aye kokuta o na mosala amanke yo respect grâce luzolo atelemi liboso na amona grâce eloko te so bete mbate zwi grâce nga mwana nde cherche ador aninga beta po dela mona cherche ador na bandala obunda boye yesu omonte ke eza nini est-ce que eza sila kaka nde azopermettre ke lokola aza bombo na ye azwa na losambo du ciel amankaka bato oyo baoyo pa na bango parce que ye aza mokonzi je ne crois pas que CG na biso Sylvie Eseka akoki komanke ngombe respect koma ke bamaria bafilme video ebima je ne crois pas baoya nango te oui c'est bien bon lelo tosalela dakosta ba analyse mais dakosta aza na avenir oyo nanu fois bongisa po so toke na vie personnelle dakosta aza na avenir oyo abongisa surtout na vie amoureuse na ye il faut atia akota stabilité na vie amoureuse na akota na vie privée na ye te mais ezolié na vie privée na ye parce que ntango bango baoyo otalisa biso ke bafille ya SB bozala mayele na matoyi na biso na nepe toyebi mwa ko vivre toyebi ke so bayeso babaza mayele eza papa ni po bamisubo deya balia makiti ya nyongo ya mwa pipi na mungwa oki na pipi na mungwa te kele bozoyoka eza déjà réputation ya dakosta ebeba bayeba déjà ba garçon ya théâtre bayema déjà bazaka ba aventurier ce sont des gigolos ba garçon ba théâtre bayebi ke escrokaka les corps humains bayebi ebima de abongo siko déjà babiloko wana tellement ebima bongo eza babiloko oyo dakosta il fallait à éviter. En tout cas, na encouragé au dakosta à continuer à jouer na SB. Et ça nda kunayo, yasi la c'est ta sœur, continuer à jouer na SB. Mais faut ya ko éclaircir biso. Bonela nini. Nga sepe na bengaka. So na zwi dossier, na ko benga o yaka ko yebisa biso bo bundele nini. Ba ko tika biso na yo ibongo te. Parce que eloko o biso toza na mutu. D'accord, ça na ba fille, il y a SB. Il y a monde ba faire croire biso na minute. Il faut qu'on se défendre. On faut éclaircir. Ozape na fiancé na yo. Tango yo kama kambwana. Mako ko ese non maman, eza makambo batu baloba na mukili, c'est pas vrai. Ceci c'est là, au moni na ba français belé. Toye na deuxième point na biso lelo poto ke na shit affaire ya badir ya président Hans Luzolo ndenge na lobaki na ibandeni président Hans Luzolo herba yambaki ye na émission ou l'herba c'est qui interview alobi pourquoi ba comédien bo négliger ebembe ya ser na biso zizi personnel bo négliger yango pourquoi. Mais bana mikie o bazoya akufela kika tata ato moni bino ba ma mikolo
ya gabi abimaka na moi te mabimaki na moi atie peniki alati roba maboko milai ede par rapport ya flamme kapaya boyaki ekomi na aire ya kolela ndeko na bino Suzy omoni soki mutu akufi ba différence nyonso bozalaki nango et arrêtera parce que on dit souvent baswa maana mowe te mowe azalaka toujours na raison ozoyeba okoki ko se défendre bande ko bunda par exemple na mutu ananda lingaka tia yo mbeli mais yo osali makasi obotole mbeli ochende ye ya kufi leta oyeba wana te aoyebaka mowe azali na raison yo ndo bomi ye ekozala te ke abandaki ko se défendre non ezala bongo te président asaye kotalisa biso alobi mwana wana ya oyo ayaki théâtre bana oyo mwana oyo ayaki théâtre papa na bango akufaki tomona ye bakamera nyonso baartiste nyonso mpo ani bonéglige atanga ye kombo ya mutu te lelo baleza bakuki bazwaka koinsulte epuis ye moko bomba aye kosalela biso video na TikTok ya kosalaki a répondre ans est-ce que bombo eza kaka po par rapport ya yo mata ba niveau te ye oyebisa biso omanke ans po omemaka mutu oyo ana succès plus que ans ou bien mutu oyo memaka kui de fader na yo oyo memaka wana yende apesi yo mamakasi wana mapapu wana po manka mikolo mwa balakisa musapa kenda musika te o manka dina na awo manka dina na respect o reconnaître kaka ke sila ou rien to boite yango wana président Anselo na koko loba na yo soki kutu amanka dina na oyo abimisa ye na TV parce que ba groupe nyonso ya wuta wana toyebi yango te soki dina na bimisaka ye na maternité adélétivité sila ninga mone te epa dina nozali na sauce mangananaise epa sila lelo ozolia sauce bolognaise soki kuta koka ko respecter dina na te obongo ansuluzolo ye amoni na kimkolo oyo kutuko apesi ye même pas chance akoma scénario atia ye bana fo kozala na ba respect na ba mikolo bayene oyo bokuti lokola yo okuta mama na yo amankaka tata oyo abimisa ye na théâtre andima tata mususu c'est pour cela yango yo komomona bongo parce que soki tokei plus loin na sata babilona kuna boza lokola bana oyo Noé alakelaka eyaka na mwana moko ntango amoni ke papa na ye amemi masanga langwe ayemisa kokanga zipi papa me baoyo bamitalelelaka papa mwana ngo linda yango omoni ayi na vie ya malamu baoyo nyonso batikali pri siko ata bino moko mwana mwasi alibandi munene mwana mwasi wa makolo elemba boye kotalisa biso ke Ans aza zoba Ans aza mukola buzoba a respecter mwana te mwana ko respecter ye te bino bomoni yango bien lelo oyo amanke Ans bobo eteli ye maboko lelo oyo amanke Dacosta bobo eteli ye maboko lobi akomanke Gesho bobo eteli maboko mais mukola akomanke Sila bo se préparer po boko finga ye a bon entendeur
sali azo manke mikolo wana apesa bino nde asoma mukolo oyo tokabwana sila so ameki linda finga ete menga na ofinge makasi na otuni aza nani. Tala ndenge théâtre bebi, tala ndenge bobebisi théâtre bino bayaka théâtre oyo Belfie asali makasi akuti drapeau ya théâtre ya kokatana. Mais Belfie azwi tonga na singa bandi kotonga asali effort asisi drapeau azwi sila bandi o réanime po azala sous le drapeau yango mona Belfie asalaka sous le drapeau ayebaka. Boka soni il fait que tout makambo bolobelango même pas. Ya nenga manqué Ans, ya nenga manqué d'Acosta. Il fallait pas faire bon bête en carabo qui pas ngo kutute parce qu'elle a soni. Eza soni pour comment na moto e batie chef par exemplaire. Et puis batia chef pour na sentiment. Chef yemo komi ko bundisa ba invité. So mponga so na talela na lisu artistique. Na omona ke alakisi de bato ba yaka ko jouer na SB. O moni de na side d'Acosta mukolo mutako ya ko meka na ngana ko sala. Je ne crois pas que soit qui bevi alingaka gobe ba bêtise apongo. Après sa suspension au bengana. So pe o milaki au bengana yo. Nda bengana mwana impoli ya matete. Au bengana onda bengana moi si mon baso ke matanga. Moi ça lila bon te. Moi ça za ndenga lila. En tout cas, discipline faut qu'on na théâtre. CG oxygène kozwaka ba mesure te pona ba chroniqueuse te. Zwa pe mesure, ne pe michou vidéo bibi bongo a manqué pe nani a manqué pe d'Acosta. Bon salé les lettres parce qu'a manqué 2 personnes en même mois. A manqué 2 personnes en même mois. Oh, ils ont baza mikolo na ye, baza ba icône na ye. Bon, tu ne peux l'être que à cause de sur scène, Mouta Benga était à jouer pour la Babylone pendant 3 mois. Mais sans que ça là que outi nanga wa belle vie. Ero bolinga ba salango, ya sauce mangananaise, ya sauce bolognaise, ya sauce ya sauce na ba cha chouana nzambe. Faut que non un restaurant non quand ba meni na photo pour na bossa na te. Bon on a tout le façon. Au moins so mutaza bien éduqué. Si na ba fui oyo, azana ba mo za bien éduqué. Michu tango pelana na mona sitaxi mobimba. Donc na moni yo pena dans la faute d'une autre. C'est regrettable. Yango wana bandeko to batela bevi na biso. Parce que mukolo o belvi a ko sentir que bana na ye ba komi ko manquer batu. Nebite mukolo na sur le théâtre baby. To tika bevi azala wana po cadrer génération théâtre à lobby. Pour ceux qui bevi azali sous na théâtre té génération ekoye kozala pourri. Génération neto erobi mais pas si là. Kozala moyen te kozala génération ratée. To protéger Poutine na biso. A bon attendeur, sali. To comme na biso na suka ya analyse na biso ya lelo na yaki kolobela. Sujet na biso o to zaiki nango ya ndenge mwana mukie a mankaka mikolo. Ce que moni mwana mukie azo manke mikolo c'est que mwana soso azo vimba likolo c'est que maman ne azana se. C'est un peu ça. Lelo to kabwanaka na prière parce que il faut aussi la prière.
lelo prière na biso bandeko bokanga miso onela mawanga kanga miso mama Jina Mabiala kanga miso nana mpoi kanga miso mama madongo mala patron na motema efe otingo matokanga miso na bandako nzambe na ye na ba journaliste a famille bota na maboko na opo ba osaki songi pa madame Belvi nga nafunda kaka bato yanga musu te soki pe bato yanga na biso zo okota trouble nafunda yo nzambe ba maloba na bango nyonso ya mvutuma ba rapport na bango nyonso ya mvutuma papa moto ko le kozikisa bango na munoko soki mutu alinga benga madame Belvi po pesa ye rapport moko ya mabe pona koluka ko nuire mutu a défendre Belvi nzambe amona numéro madame Belvi te na téléphone nzambe zikisa bango na modération toza bana tata moko mama moko mais na sengi zikisa bango amen. Merci beaucoup, Bozaki Ebele à Kolanda émission. Vous avez droit de savoir. Na chaîne Abino Haute Bascule. Vous continuez toujours à s'abonner. Wana, Neneka Katolobaka entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Toya Kakaka, tension eza, to pési vérité. Donc, to réfléchir, to pési vérité forme. C'est un peu ça. Bon, continuez toujours à s'abonner. Bon, partager, nombre de partages, ça vraiment. Et belé, ma kasi. Bon, tu comptes na distraction, ma famille, bota, la film, na biso, mon vouloir, ma quantifier. Oh, eza, wana vraiment, et qui toko mogo, toko lobate, toko fula, kaka. Fula, bango, babote, vous comprenez? Fula. Fuli bango baboti mu comprendre. Merci beaucoup na Exode Mikebe wazaki na ma caméra boti kalaka toujours branché na chaîne Bino Haute Bascule awa to bascule ka metoko ya raté bye.